Ndeko mobali akufi, Joël Bwila akufi. Tozali komituna, est-ce que likolo ya feti mutu akoki kokufa? Lisolo oyo epesi ngai mutu koswa na comprendre yango te ya epesi pasi libala. Et ça a quelque chose de sacré, institution moko sacré. Ce n'est pas moi si nyonso tunde abengama moi si yakobala. Il faut talaka moi si yakobala. Ba ya langa nzemba yemba yango moi si yakobala basala kana bizaleli. Nyonso tuwana. Soki moi si na ndaku impolitesse et bandit. Ma réponse est comme insolente. Ça la kana attention peut-être ma bemo bandi kokota. Soki moi si ya libala. Abandi kokende kosala fête libanda seke mabe koti bamibali ebele vi na bango ebebi pona basi babalaki basalaki basi normal te lisolo oyo ya ndeko Joël epesi ngai butu kosoya kosakana te yango tokosolo yango biso na bino awa na ba honorable mbote bandeko balandi ya radio Lokoye télévision. Merci na confiance pe fidélité bozali kopesa programme oyo radio Lokoye masolo et pas wapi chaque fois tukutanaka to solo la makambu oyo ezali koleka na communauté na biso africaine mingi ya biso batu tolobaka lingala yaya soki ba liboso omona biso otala biso to senga kana yo osabone ndeko mobali yo wana kombo na Joël Bwila ndeko oyo atiki biso histoire na ezali terrible. Est-ce que soki mobali bo pikili ki ba okundu banzoto ezali simbate moi si il faut que de libanda il faut une solution. Isolo ya Joël epesi ngai mutu koso ya kosakana te na likoloba yango mingi te na lingi biso na bino tolanda yango ensemble yaya comme ça tokozonga na ba honorable pona kosala ba commentaire tolanda lisolo ndenge ndeko abeti biso lisolo ya Joël. Qu'est-ce qui est arrivé na couple oyo pour Joël à sa la crise na chambre akufa tolanda. Vous allez très bien par grâce de Dieu, moi ça va. Lisolo ya pas si pe ya mawa sango ya pas si pe ya mawa ne on a biso Joël Bwila uti kotika biso couple bozomona komona bango na libanda boye et l'aspect extérieur vous sentez que non ça va donc mobala kufi quand on batine la biso ba dossier batine la biso ba matière batine la biso ba masolo ba partager na biso et dans ba lobeli ba éducateur yamas moko na bango ngai ba bino mama yom to conseiller to poter mingi sur les mariages. Lisolo ya pasi ya mawa dossier yango naza na voice ya pire vie ya ndeko Joël o abuti kotika biso papa biso Joël quand bozo mona un bel homme et un homme qui travaille dire et moi si babota ba misa to moi si naye et comme na mama mo myo bobika ba nkoko so ba milinga ba ona baba ndenge ya libala ezalaka parce que il manque pas. Adam meilleur couple en ya mokili bazanga moi ba quoi quitter. Alors habité jusqu'où ba komaki pour na koluka solution parce que na ba mambango et à manger à boire ezala na kati. Mais na anticiper to mega ko décortiquer ba kota suka pour to mega ko expliquer ko pèse là pour comprendre profondeur ya dossier. Mais toujours est-il que ndeko akufi linini à sali crise la chambre et là on est qui trop de soucis de comment il est trop pensif sur sa femme et parce que moi ça au sali chantage de ma go de bête à ma soutien en ndaku moi ça comment à trouver refuge ailleurs azo hamsi na yemo libanda wa ngulu takendenge sengeli aganga ma nebo mona yi mwana mwasi wana za ko jemi olola ngulu parce que ya ngonda za ina ngo besoin na ndako ezala ki susute ya koma osala mobali chantage libanda que non ndenge zana zo koka sute en tout cas mon Congo chez lembi en tout cas 2 secondes en tout cas ndena ibisa rabino bande ko mabale bele bo mona na bapoto na forme kaka bo mona libala mais la fond libala si ekufa ya on a obenda matoi na mutu mozo la na ko enviaka ba mabala ya batote ezala surtout les réseaux sociaux au couple moko na quartier na biso bazalaka exemplaire tala oyebi place balala kate ma munine le kaka ebele bo mona ana neti lelo oyo kozala parce que toyebi biso nyonso ke no so ozala mobali ezala na moba kilo mo ba valeur ba respect mo de même so ba monona mama la mwasi
baluzito moko boye ezalaka bavaleur barespect ezalaka et du coup bato ebele ayebi ke non so na komi singleton ekoma mwa soni juste ezalaka bongo libala esi ekufa nango libala esi ekufa mais image wana bato bamonaka ke non babalana bamabala bongo eza ebele na bapotoa mobala ebimaka na ndenge na ye mwasi mpe abimaka na ndenge na ye alors c'était ça couple ya ndeko na biso et mwasi akomaki kobima na ndenge na ye mwasi akomaki kobima neti na ndako match ezobetama so te atrouva refuge aère azwa rams na ye libanda angolutaka ye bangolutage ya bien akodécouche na ye mpe do mare akoma ne soso babienveni na ndako mare akoma ne soso babienveni alalaka ne so na palestine te ndeko sikoyo à chaque fois mwasi soko abimi bino boyebika mobali sikoyo mobali ndenge toyoki azalaka fan ya mwasi na ye il y a des couples comme ça mobali alela mwasi na ye normalement il faut ezalaka ndenge wana mwasi alela mobali na ye na logique faut ezalaka bongo ntango ezalaka flèche moko aller retour eza te c'est compliqué alors mobali tellement azalaka fan ya mwasi na ye alinga tellement mwasi na ye neti akufa parceque mwasi soko abimi libanda surtout soko alali na ndako te bandeko papa le cœur commence à faire bâtiment coucou sur la poitrine il ne sent plus les bâtiments amituna est-ce que eza bolingo to châtiment to torture c'est ça voilà moi tata na biso akomaki voilà moi nde na kokendekende mwasi akendaka wana kendaka mobali azokoka te eza kolia ezokoronge bino boyebi bapapa ebele bakoma bato ba AVC généralement biso basi tozalaka so likambo nde nalobaki yango l'autre fois eza nature ya mwasi tolobaka e na koloba wana on se défoule likambo so osi ekomeli yo awa ntango olobi ose défoule mais mibali généralement bobi bata kobomba makambo mibali ebele baokemba na mabala bata kobomba makambo e na kobomba ne kolia à petit fait ndeko motema ekoki te na kati ya chambre asali crise il n'est plus. Guys, you won't believe this. Temu is letting new users get the brand new E88 drone for 0 rand. Passe ma motema, on continue avec l'audio. Il n'est plus. Triste, n'est-ce pas? Et moi, c'est Atikali, dans la salle, je suis là. Et bah, ma standing est là, bah, mon année encore à mobile est là dans la chambre. L'État, bah, pompier, bah, hier, avait évacué. En fait, dans mon coup, c'est ça l'histoire. Il y a bah, ma balle, on les gars, bah, poto. N'a habité. Bandeko na bandeko loba na habité jusqu'au bandeko ba komaki pona koluka solution parce que problème toza nango awa na ba mabala mingi oyo avana na koma na parce que na bien loba mingi pour vidéo qualité aussi là na ya obosa na likambo est tellement important. Bokanisanga ata na mokolo suka au dernier jour le bata frère nanyoyo bolo bagena zaki prophète ngana ko ya ko bikisa ba foyer na bino SOS amabala ba ko loba na bino batata bosomba ba café naza na café o zo pesa kakate bopikili ko bukundu mais ezo traité ba benga ngonene benga ngonene ba faiblesse sexuelle donc les traitements ils ont traité ba faiblesse sexuelle mais congolais comme il n'a okufa dans le silence mourrez parce que va te belé soigner roboma bino voilà mais ba les belé wana ezali mwa historique mukie onde kwa beti o esali ke ndeko na biso ya mwasi abomisi mobali na ye pona fête. On sait voir que ndeko na biso ya mobali bopikili ki wa okundu ba nzoto zalaki lisu makasi te et mwasi a préféré qu'on trouver refuge ailleurs. Et si kei wana mobali n'avait plus rien à dire. Le corps mobali bopikili ki et so bouger souté donc mobali a commis mwasi a commis mobali a dominé mwasi a okelala libanda tanga koya
frustration wana ezopesa mobali abombi akokite akangi motema. C'est quoi la vie d'un couple yaya? Nalingi avant la personne maloba pas honorable. Tu regardes le conseil ya ndeko oyo. Il y a encore des vrais pasteurs, il y a encore des pasteurs au bas prêche alors makambo ya solo oyo etaba na mokili oyo. Nakata libala boko se comporter ndenge nini mwasi na mobali. To na le conseil ya ndeko oyo et bodo kotisa ba honorable. To landa. To boko vana mbali bo solo liyo kambale na biso. Bon makam to solo liyo na pesa ngata na raisonner. Do raisonnement wana aketuna na famille na ye. Kasi ndo mona kasikoyo et comme moi c'est azozo mbongo na ndenga ko batama akepesa na famille na ye. Maza dans les mariages sans informer son mari. Mobali pe au mobimisa mbongo azokine ko investir na famille ya ko batama sans informer sa femme. Bobali mabeti bandokimi bale bakutani na ba partenance butu. O ba réclamer. Boko mosala kindoki na mariage. Mariage moko ya kindoki. Mettez-vous sur une table, parlez. Non, chérie, je vais investir ça, na sungalibota koto. Boko mosala ko ya ko batama. Bino eza bandokimi bale na ba partenance butu. O ba réclamer. Et déjà lorsque vous allez commencer à faire ça, parce que mobile non batter que yozo qui ne investir dans la famille na yozo ozobo mbelayi. Moi sinon ko batter, mais déjà c'est que tu es en train de faire là au côté de sa séparation d'une manière spirituelle sans que oyeba. Tant que famille peut pas sentir que ba famille ba koyeba. Ba koyeba que non ndenge ya Gisela ila kibiso mbongo ebele pour tout ça biloko certainement mobile na yebité. Pour pas ko tourner pe mobile no yebi. Yepo ya ko satake mobile na nga yebi. Yesko po amona po ala sa famille que non balinge sumagasi. Et trésor à éviter. Non, ça trésor n'est. Non, la pessimité nous va vendre konanga. Donc voilà, donc ton petit qui est très très bien. Et c'est là maintenant qu'on va chercher à tout prix. Ba réclamer au babo makamwa mariage na wana fan des autres là ba make-up wana. Ba otiko soutien. Pourtant yo bando loba que non, je n'ai pas informé à ma femme, mais j'ai souhaité de vous donner cet argent, ba comprendre bon, c'est que soka informé que moi si na ko empêcher. Donc, moi si naïe, tu connais bon trésor bien. C'est comme ça qu'on va attaquer ta femme. Pas si la voté. Vous avez été 5 mois. Vous avez été rabino makasi. Pour mater à tinde la rabino place. Tu vas être là, Jésus, beaucoup. Amen. Voilà. Nalingi yambo na pesa maloba et pas ya ba honorable to yoka susu deuxième version makambo eleke entre ndikola biso kufi ya mobali oyo na moi frère to la faut pas faire boli bisanga boze à mon cœur c'est la biso extrait wana boli bisanga faut pas faire aka sike manga bande na kutu na numéro na ye asomba de abakisi abi mama nga te matro etele matro mama bafefe kota fo boyoka makambo non bakosona mona mwasi ya kindoki koleka la bruit do lokolo tozasu na problème no bozelana la bruit de libisanga tozasu na problème no te na bito moni ndoki koleka yo c'est-à-dire que yo makamne c'est si là na besika exemple ndeko kokutana la bruit na nzela te que o bado mama ko madoba kite ndoki ya koleka la bruit yo na koma chimene makambo to soli na yo mukolo wana makambo to soli na yo mukolo zela papa ko bana koloba te zela wana mobala kufi dans ba mon frère mais bluetooth banda pe ko sala oza activate ok merci c'est ok vraiment na leli si yo lelo na tongo yaya makambo to soli na yo mukolo wana makambo to soli na yo mukolo wana makambo ba sexe ba nini tout donc oyo to evokaki ezalaki prédit yango esalami na vigne etina biso mo tozalaka na ye bazalaki na mbilinga na momi yango mai osale ba chantage mbetu mobulu banini tout na biso na otindelo photo Bogart, un bon jeune homme, un bon électricien, il travaille aussi pour son compte. Donc
biso tozalani na balebaron mutu na biso mon frère bajour ke momi akoma kodekone ya niveau jo sikoyo tellement aza fanatique ya momi ape marana papa fanatique ya kindoki fanatique ya niveau oyo ezalaka te bosungana mpe po bandeko mibali nde bofanda na banganda wana oyebi na okavie na nga cura mboma alobi ke mibali apoto bakoma otonga basi na basalon de coiffure baza na raison biso mpe totongaka bango mpe fo batongaka biso po basi ya mabe mpe bazali mibali ya mabe mpe bazali bokontinue kotongaka biso so bofandi na nganda mwasi aza mabe bobanda kopupulaka basi ya bongo baso batropaka mibali baso oyo kichuki non dekone balangaki c'est divorcé non en fait bazanga bango séparation de corps momi akendaka ne badia lelo na ye okalali ne mpe libanda banene tu asalaka vi na ye jo sikoyo systeme kaka na bana na pale papa nde na oloba noboye na ntongo avanda ya mosala lelo jo akufi ye moko na chambre asali crise akufi nde na oloba noboye toanga matanga na vini akufi avanake mosala na ke mpenza oyebi kaka oza na service médical moke esungwamaka. Voilà. nalingi tokonte baaudio yango te parceke triste ya kosakana te page na motema mwasi ya libala afazalaka na bareserve soki mwasi ya libala aluli feti koleka feti yango moko mabe ekoti ndeko Joël Bwila yaya totangi kombo parceke biso batali baso batanga kombo ya biso te batutu baosala yango baotanga kombo Chimel abomi Joël Bwila mwasi ya osalaki ndumba libanda il paraît pour la mobali bo pikiliki eza ya malonga te pasi ya kosakala te comment vivre dans les mariages na pesi maloba epai ya honorable évêque principal Alpha Paul Oskem évêque bonjour mbote na yo lecture na mpona lisolo oyo ya ndeko na biso auti kotika biso Joël Bwila. Bonjour, honorable mon boss, Fisto Pelende, bonjour na Mamarina Pelende, bonjour na mon ami personnel, commandant Anderson de Djobour, merci ming na ba colibataire na biso nyonso ba téléspectateur ba balingaka Fisto Pelende, balingaka radio lokole. Ko eza vraiment sango moko tout d'abord ya pasi. Balobi mobali alinga mwasi atosa mobali alinga mwasi bolingo balobi tolinga basi na biso elekana te. Je parle étant évêque papa na vie soki mwasi bozalaki na ye a comprendre loko moko ya erreur pa mobali alingi mobali mususu mwasi wana ta obotine bana 40 fotika ye mwasi azana obligatoire te mwasi tout d'abord azalaka domaine privé ya mobali mwasi azali domaine privé ya mobali pour mwasi babali apportaka kombo ya mobali jamais mobali apportera kombo ya mwasi. Alors tant que toza na kati ya ndako jamais plus jamais mwasi akozala likolo ya mobali. Même azana ba millions, même azana ba milliards, mwasi azana audace te ya kozwa musape pointer doigt mobali. Azana droit wana te. Soki mwasi azosala bongo, aza mwasi ya kovanda nete. Mwasi wana ko créer toujours ba anomalie ba problème na vie na yo. Tala lelo. Na yebite basi yango balukaka rapport batonda ngo lokola biloko kolia na yebaka te. Soko moni mwasi no déjà komi ko lukelo ba rapport a milayi. Na yebike commandant Anderson a Rolinga bimakaka. Mais aweba ki makambo na beza normal. Médicalement rapport ya mwasi na mobali ezate fo mwasi kaso na ndaku oyebi age ezokende age tango to ba jeune ozaki na ba 3 4 5 tango ozomata ozokoma pe na ba 50 ans 40 ans ezo diminuer pe tout
yango ozomona basi ebele bazopuse mibali na bango bamela bazwaka bastimulant or bastimulant mingi lelo ezorendre mibali ya poto faible parce que mibali na bango ya poto batravaillaka mingi azotravaille mingi peut-être aza kotelema 8 heures du temps alors so moto wana asali yango pendant 4 ans yeba ke même façon ya rapport sexuel na il faut diminuer papa. Mais au moins mwasi ozolingaka mobali amema yo lokola mbwa moko boye lokola mobali wana aza lapin te aza mwasi ya malamu te aza mwasi ya malamu te papa nga mwasi nanga na ndako soko bimokela libana na mobali kenebe olali na mobali ozoki na ndako okota na ndako te même na pasteur okota te libala ce n'est pas la pastorat okota na ndako te nga mwasi na nga soka odekouche libanda okota na ndako te okota na ndako te oza libanda éducation nini wana ninga opesa nayebi te mobali yango azalaki basi bazala komona ye na nzela te akokai kotya mwasi mosusu litoi na nzela te azalaki na force mosusu akozwa mwasi te lelo aye koperdre vie na ye aye koperdre vie na ye a cause ya mwasi basi bandeko na biso mwasi d'abord so mobali azulingi yo zwa lokola bandeko na yo quel que soit ba défaut na biso mibali eza ba makamusu mwa tolo ba na ngubo ete yebake mobali na kati ya ndako azaka ndumba te na kundana ka basi onyoso babengaka mibali na bango bandumba ozoko honorable très bien mwasi abengaka mobali ne ndumba salaka lisumu so moto abengi na privé na piste 243 89 140 68 24 na ko expliquer ye comment mwasi soko zobenga mobali ndumba lisumu nini ozosala mobali atikala kozala ndumba expliquer ça ata bandambu to ebape. Mais tout d'abord na biso ba Congo mwana ndumba ezali mwasi aza kitoko ndumba eza na genre féminin eza masculin te honorable ndumba eza na genre masculin te eza na genre féminin alors mobali akoma ndumba ndeni mobali pa asalaka adultère te mwasi nde asalaka adultère otanga na bible te mobali ata bimi ala libanda asali adultère te yo luko ramene na ndako mais mwasi soko bimi libanda osali déjà adultère mibali basalaka adultère te lotala lelo mwasi avana na ndako mobali bazosala baadultère azokouche libanda azo akolala à cause ya souci tala lelo mobali a perdre vie do bandeko na biso basi vraiment ndenge bino mobolo bakata sima zonga moto botala pe sima kanisa bien fait mobali ozani na kati ya ndako kanisa bana peut-être boboti mobali wana za libanda aobokola bana wana ndenge tata na bango azalaki te mais à cause ya bozoba à cause ya kindumba ya mwasi wana tala makambo ekomeli mobali wana vraiment nzambe asunga vraiment mais kokufa na biso akufi Joël est-ce tokoloba ke azape yuma yo kokufa ndenge ni mwasi ndenge na epi oza kukasha kobima na ndako te tokobenga na ete ti okufi donc c'est que azape yuma to ndenge ni bon toyeba bapacte toyebi pacte ya libala nini basala te mabala musomoni eza bamami basi mpe bakanga mibali na bango na babiloko batravaille basa poto mpe bakoma na basysteme ya kokanga mibali ya bato ya kokanga mibali na bango na biloko basa poto ebele basysteme ya kotravaille mibali na bango atravaille mpe mobali mobali akoloba te azomona makambo nyonso normal papa so moni deja mobali aza na mwasi na kati ya ndako akomi omona makambo mwasi aosala mwasi ondimaka esa mobulu libanda azombala amona o normal yebaki mwasi wana eza na makambo moko na mobali baza nango soit mwasi wana asala mobali wana makambo pozala mwasi mosusu akesala mobali asala mobulu libanda azwa ngenga mibali wana azomemela mobali na ye sebe mobali naza moto ya makambo bakota relation na mwasi azobima osala kindumba azwa bangenga mibali azwa nango mpa mobali mais soki eza bongo te mwasi nde asala mobali makambo mobali azalaka yuma te liboso ya mwasi mobali nde atemporizaka mobali azalaka yuma te papa. Merci beaucoup honorable.
Voilà, Napesi Maloba et pas à mon ami personnel, le commandant Congolo Anderson de Djobo. Honorable, bonjour. Bonjour, honorable Anderson. Micro. Est-ce qu'honorable Azaliwan? Honorable micro. Voilà. Bonjour, honorable président Fiston Pelende Tata ya Sadek. Obali ya mama Rina Pelende, mama Oyo Akabaka, koleka mama Denise Nyakiro, pe koleka mama Olive Lembe. Bandeko nazo balamu kopesa merci et félicitations na Fondation Radio Lokole TV. O bayebi kosunga ndeko na biso na Kinshasa. Mama oyo babwakelaki mbasu na makolo mibale. Nazoyi bapel na ye plus de 50. Dossier ekotaki na fondation to traiter yango pe azwaki enveloppe na ye. Honorable président na maman présidente Maman Rina Pelende, merci beaucoup. Évêque principal Alpha Polo Oskem, merci na musala ozali kosala na compte ya Fondation Radio Lokole TV kuna na mboka na biso Congo. Enveloppe yaki honorable évêque principal ayebaki bongo na kotinde yango na Kinshasa esika wapi mama oyo anyokwami na mbasu abandaki na traitement ya bukoko makolo bandi kopola miku ekomi komonana esengaki akende na l'hôpital esika wapi azwaki traitement. Enveloppe ya Radio Lokole TV ekomaki pe mama alobaki merci. Na kombo équipe mobimba ya Radio Lokole TV ngai chargé à l'opération na yebi bongo na ko remercier présidence na biso ya Fondation Radio Lokole TV. Nzambe a continué au pambola bino parce que principe na biso honorable président Moro Barayango ichokolia na bato tala lisungi la Fondation Radio Lokole TV. Maman na Kinshasa to yebi ete aleli pe azu solution na problème na ye. Bandeko avant na kota na sujet lelo na robeta sete na likambo moko ezali na bato mosusu soki baye na problème na bango na Radio Lokole TV bazokanisa ke il faut avoir la solution le même jour va soumettre biso problème te eza ndenge wana te. Désormais vu que tozalaki victime na garçon moko oyo asala vidéo moko ke bakoteli bango na ndako babuki bapille bango bazaka na lokolia Radio Lokole TV Foundation etindi mbongo nzoka ezalaki escroquerie yango tolobi désormais kotambola na biso kopesa lisungi na biso il faut toujours tozala na ba preuve okomi lettre normal otindeli biso na format PDF totali yango to vérifier soki tomoni ke makambo ozoloba eza ya solo nde toyeba mpona koassiste yo na bandeli. Quand tu as un problème tu écris une lettre normale otindeli biso na format PDF tozwi yango to traiter yango na bureau sima na yango nde tozwi solution. Tozwaka ba demande ebele bato mosusu bakanisaka non soki na ye na problème na lelo il faut tozela solution lelo te eza ndenge wana te. Ezali toute une organisation. Ekoye pa na ngai directeur chargé d'opération na étudié yango na kotisi yango na bureau président jugé soki apesi nga aval comme ça na yebi na korépondre eza te ofandi kaka otindi lettre lelo okanisi elobi to résoudre problème na non c'est pas ça. Tala ba problème ebele so na lobi na koetale yango awa bokolemba nazo exagérer. Alors désormais otindi lettre to traiter yango toyebi bongo na la solution na yo. Merci beaucoup. Na ye na sujet na biso ya lelo na likambo ya ndeko na biso mobali Joël akufi. Honorable président Tuni akufi mpona makembese oyo lelo babenga so magoda. Est-ce que ezali normal ou eza normal te? Oui,
bato bakufaka mpona feti. Exemple facile tozalaka na yango ezalaka ya kulutu na biso Star Dido Yongo akufa likolo ya mwasi. Awa na bi likolo ya mwasi ezali te ke akufaki na cause ya mwasi, mais akufaki likolo ya mwasi en pleine fête. Ya Yogo akufa na hôtel, si je ne me trompe pas, na Lingwala petit momi wana tanga moni ya Yogo akei azuli puta na finiki tout la mwisi ya zaza abenani akei. Alors bandeko, est-ce que nous devons continuer à vivre comme ça? Non. Il y a les bousseaux comme ça, il y a les bousseaux dans le ça. Mais, âge, il faut équilibrer dans le mariage. Son aboulingo. Moutoutan, azar au cola, azar va développer une maladie moro bonanzo tonaï. Alors, dans moutou normal, au moment qui babilo au moussou, vous savez, tant que vous avez lingué, sur le colis, on va se consoler à monter. Si vous avez un salaire, on va se lancer dans les lignes. Au moment où on met le cocoso, tout comme on met le liwa. Yami balé. Il faut que chacun nous autres dans check-up, il faut c'est important. Et ça, n'allez que moi ça fait année passée, bien année coulée, je crois année passée. Avec la maladie à épilepsie. À Kendaki Feti, na un sujet Malawi tout bien Zimbabwe. En pleine fête à Koufa. Il y a Joël, l'honorable président de l'Oba, est-ce qu'il y a Yuma? Quelque part, faiblesse sexuelle est comme ça qui est Yuma. Pendant l'évêque principal, Alpha Polo, Oscar Maoutoulova Awa, il y a ceux qui m'ont découché à reconnaissance à Soulanda côté, oui, à ça la raison. Yo mobile, ils sont au niveau. Et moi, c'est Bimi, ailleurs là, les bandes, à zone n'a pas de au nimier, c'est que aux assus you maté, au commun bendre un keberengo tobobo. Yo mobile au commun fan ya moi si, mobile yo ce soit dans moi, c'est il faut la fan nae. Mais n'a pas niveau on a été. Sur des rapages de côté déjà, moi ça comme au Bimalibanda, nous avons un tina na hauteur regarder moi c'est na katanda. Alors, Babilo, on a sur le bas, il faut retenir compte de âge, il faut équilibrer le mariage. Parce que mon bal est en au cola, moi, si pas au cola, au moins, il y a besoin que je n'ai pas. Vous allez perdre ma sensation, ma force, mon repouillé sur le plan sexuel. Mais je sais que vous allez me couler ma casse, aux autres, nous allons me mouquer. Pour vous, toujours un problème. Un problème, je suis bien, dans le ndenge nzamba kela biso ezala mwasi ezala mobali okomona ke mutu mosusu abotamaka na baposa ebele na nzoto aza kokola mais baposa eza kodiminue te na nzoto sikoyo soki arriveke na couple moko deja baposa ediminue makasi eke oyo abotama na yango na dose baposa ezaka ebele ekoki créer baproblème. Donc c'est un sujet tellement profond. La CPL dans le débat d'ailleurs le bar le week-end, ma balle est belée pour mon awa la poto. Et comment peut-être ma balle étiquette va faire de la rabana. T'es ça na poto t'es, ça na Congo pe, et ça la nango, et ça paye en Afrique d'ici d'ici comme tozali, et ça la nango. Ba couple est belé, parce toujours dans un composant sur le plan sexuel. Il faut qu'on ait beaucoup remédier yango. Yango boyoka toujours quand on appelle ça bateau conseil na radio le collé na branche ya masolo ya mikolo na lobaka moi si il faut être toujours capable ya ko exciter mobali na ye chaque jour ezali na bato mbasi mususu mobali tanga za olingela kala la bumwana azali ko cha rouge à lèvres azali ko sala maquillage azali ko lata moi string mais akoli boye soit akomi ko sambela do passe avec principal appeler ça biso ba lata string na église. Est-ce que nous avons un bilot? Nous avons un bilot. Bible, il y a un bilot. Que non, Dieu ne regarde pas ce qui frappe à l'œil. Ils sonne le cœur. Si vous passez à la string, il faut toujours la capacité d'attirer et d'exciter mon long. Nous avons un mobali. Au moins, le mobali, nous sommes comme un bouchaf.
quand on boucha fala mbindo donc mbindo bandana coupé na ya mukela seti oye boye aromatala mbetu makolo salite oyo sokolate oza ko bimisa solo ntaba mobali oza ko exciter sur molonga na yote babilo ko nyonso na faut tenir compte na yango il faut ezala propriété il faut ezala ezala bato mususu boye moi si akoma donc au secrétaire ba makamuso ebele oyo pesa mobali petite donc wana moyen to kota mbozindo na ngwa ezalité ce que président ko organiser les sous plateau na biso ya matin ya ba mikolo to yeba na développer yango mais na mukuse penza ezali ke ba sensation sexuelle na nzoto ya mutu tango mutaza kokola edimiaka donc na libala il faut ba ko équilibrer yango so moni tango tozali bilenge ba misusu bakendaka feti 7 fois na butu moko 10 fois na butu moko mais tango je poussani oyo mtu musa biso que non na koma na moto ya one mystique donc un coup une flamme mususu basi mususu biso te biso tozala besoin ka ozongisa biso 3 coups na biso wana donc ezali ba makambo oyo ekomaka na mabala ezali ndenge c'est normal mais c'était tokobeta penza feti emema bino te na niveau ke soki moko perdre ba sensation mosusu abima libanda et au détruire foyer alors tant yo otikala na kati wana oza ko persister na libala ya ndenge wana okomona ke stress eolata yo tant stress elati yo ekoki komemona liwa ndenge jeune frère na biso Joël akei na bonyama akei na bon taba akufi bo liwa ya cash or soka azalaki prudent so akotaki yanke olinga omona ke bamakambo nyonso elinga ekoma te eza na basi mosusu oyo bakoki kondima ye na niveau oyo ye azaleli wana soki akomaki ne moto awaniko ya un coup soki mpe akomaki ne ya après 6 mois donc omona ke alingaka kotolere yango na ndenge wana po eza na basi mosusu mpe age ezopusana posa nzoto mpe eza kodimine sikoyo soki edimina epa mwasi edimine mobali azotolere ndenge wana mpona nini mwasi mpe soki edimine mpa mobali akotolere ye te donc ezali babiloko moko boye oyo il faut koluka équilibre na yango pour éviter baka ya badese briske boye ndenge petit frère na biso Joël akufi liwa ya buzoba akufi liwa ya bonyama akufi liwa ya bambendre parce que yo mobali soko okomi zwana ngutu mutu lokola pasteur musali na nzambe effet principal Alpha Oskem alobi ke ye jamais soki mwasi abimi akoya susu kofase na pale mais yo mutu mokili mutu oliaka pilipili lokola ngai oza kotolere yango mwasi akomani kobima azongi donc abimi wana oyebi ke non ndenge akei wana bazonyata ye nsima nango azongeli yo ata bobolole yango makambo wana yango mutemema ndeko na biso janifa ya na liwa siko yo ozobanda mpe kondima okontinue vivre na bacouple ya ndenge wana pourquoi pour quel intérêt mpona posa ya nzoto Joël aza bolole bajijare bembe te mais Joël il faut tolo bavérité aza bolole aza mbendre aza yuma atolere bamakambo il faut pas kotolere. Merci beaucoup commandant Anderson Kongolo de Djobour. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour l'intervention Kitoko. Il y a évêque principal Alpha Paul Oskem, mon ami personnel, le commandant Kongolo Anderson de Djobour. Ça avec un cœur plein de tristesse. Nous avons aussi sa émission. Nous avons Joël Akei. Qui conseille à via couple. Il y a certains couples, moi si ça la moi si ça la business na famille na ye mobile a éviter mobile ça la business na famille na ye moi si a éviter quel genre ya couple ndengo wana eko bana ndenge nini moi si ona yuna sana ndaku mais ozoke de libanda kuluka bakamsu libanda ça c'est quel genre femme et basi ndengo wana bazali ebele ba couple ndengo bazali ebele tout ça la attention yaya yango wana pona gobala to senga kana yo otala po Sogité, Mabi Okota, Tala ya un morceau donc na bakaya boy. Alors, au nom de toute l'équipe de la radio locale télévision, nous présentons nos très sincères condoléances à la famille de Ndeko Joël. Si on a habité, mobile siko mobile akufi, moi siko za sko netindeni. Akoya matanga, asali matanga akobanolela tondreni ngala habité kozana. So bala ta ba kola ba tuna papa ko fa dela akoba sko netindeni.
naibiti. Passe na motini. Tosuki awalelo, alors on se retrouve prochainement dans un numéro Moussousou, il y a Radio Lokole Masolo, si votre chaîne Radio Lokole TV. Portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap et tchara.